quartier tellement corps réduit moi tengele batubili boye bateke corps ce qui est ya qui de sérénité seulement annonce la quartier et après tu peux accompagner on a marre de l'hôpital ici partenaire pasi maman maman bane bele maman maman on fait les maman ça non. Bonjour. Ni batika bana batika la. Okay, ne kuna boke kuna ne. Makanya kau tunggu dia. Okay. Siapa malam nalo pula. Atau kali mereka tolong orang ni pun yang tolong Ebi. Ibu mau lihat tiga ngai sana. Apa dia mati Ebi. Mais só o problema é que não sabe o que é.
Madame. Ça va. Bonjour à tous. Nous
komona kaka ndenge toza libosa parcelle eza lelo le 6 ndenge tozali na programme ya koyebisa bino ke tokende aéroport mpona korécupere corps ya mama oye ya corps kosala tour na quartier tellement corps ezwi mwa te ebele bato ebele koyeba te ke corps soki eyaki tosala mwa annonce na quartier et après tokoaccompagne yango na marque ya hôpital du Cinquantenaire et après wana nde programme eya oyeba na ndenge nini kosa tobimisa totamona kote kotika ngo na ekopana c'est ça vraiment bafamille bacamarade ya mama bandeko nyonso bazali na aéroport toye kozwa corps ya mama fila oyo atiki biso toyoki mpe déjà corps esekomi corbière ekoti ekei kuna po ekende kobimisa po tozonga po tokende kotya ye na morte oyebi ke bino mpe boza na étranger kuna tokosenga kaka bozala na kimia nzambe apesa bino kimia parce que nzambe nde moto apesaki biso mama kaka nzambe wana mpe ayebi kozwa molimo ya mama oyebi ke mama nayebi nga naza na témoignage ya mama fila peut-être bokomituna oyo nani nga nazali mwana ya mama Micheline mama fila nga nayebeli azalaki femme de prière bandai kokutane na CFMC nazalaki se tokuta ine mona na kobiye pa mama tosololi abandaki koencourage nga ka lobi en tout cas félicitation nzela olandi ezali nzela moko malamu po baka na délivrance nakoyoka teke epesa ye biso nyonso topasi atonke azalaki mosala nzambe toyebi ke nzela wana ezalaka mpasi bokabona ezalaka mpasi me nzambe ye moko moto ayebi kozwa osaleli tokoki mpe kojuge nzambe te ayebi pourkui permetaki azwa mama biso mpe baye totikali exemple à suivre ya kolanda nzela ya nzambe parce que na moment oyo tokabwani ne en chair mais soki yo kosali malamu il y aura un jour mpe tokokendaka kokutana na ye na mboka oyo ezali ke nzambe ya prépara mpona biso nyonso bana na ye tokokoma mais nakoyeba mpenza nde kolendisa bandeko na biso bazali kuna bandeko na biso bana ifo koyeba kaka koza na bolingo eloko eleki nzambe eza te tala kaka mama azalaki mosali ya nzambe akufi na bonzambe na ye nyonso bino mpe bana botikali ifo bolanda nzela oyo oyebi ke kolanda nzela nzambe eza nzela moko eza facile te ezali nzela ya mikakatano ezali nzela moko mpe memaka humiliation mpona diable akwer ntango amoni ke yo opusani na présence ya nzambe akokoma kokombattre yo akokoma kosala bino moko mpo aloba ata lisoke nzambe soki oye na nzela ya nzambe okomona badifficulté ebele mais il faut kozala kaka persévérant donc eloko nakokaki kobaka kopesa conseil pa bandeko nanga baza kuna biso tozopartage déjà awa toyebi ke bino bozalaki déjà na corps ya mama mais pour le moment ese ekomi corbière ekoti bazokende kozwa kala te soki tolongwe a aéroport tozokende kotika nzoto ya mama na donc kimia kaka ezala kuna biso mpe awa kimia ezali tokolelela ndenge akilo nzambe en tant que servante nzambe mais eloko moko kaka liwa ya mama eyekopita biso confinement bon andimi te kuna na CFMC baza au courant nango parce que mama azalaki déjà moto ya promotion azalaki promotion Esther si je ne me trompe pas donc eza mwa mpasi eza na bato mingi soki ntango ezalaki ke mokili ezalaki bien bato bakokaki koya communication balingi bapesa communiqué na CFMC mais sikoyo na moment oyo en tout cas na ndimi te communiqué eleki po
biso anani ba permettre que banda ko bondela te ba église ko banda ko fungwa ma partir à les 15. Donc merci, bye bye. Donc ba condoléances sebele pa ba ndeko nga ça. Merci. Ça va pas. Pendant un mois et demi, nous là, la caracole, les autres amis sont passés mille dans mon thème. Voilà, ça qui maman mon thème. Ça pour les gars, mingi, et pas avant les mamans mingi. Et c'est quoi, pas c'est aussi la cacate. Vous allez à l'aéroport, vous avez un bacon et un maman. Une tika, la cinquantenaire, 18 de au sein de ma cambo, condoléances la famille moko nyonso bala moko nyonso nga naza mokilo ya fila mwasa devi esalenga mpasi to nalotaki mama eza nzela biso nyonso motu nyonso zolo etala likolo moko ntango olobaki o nga na kokufa te donc comme si tocomprenait déjà likwa ezali osambela nde bibi elekana donc opersévere mpa nzambe ata bamikakatano me kimi ezaka banda matanga mama ezalaki tozaka na ti komaka na suka tadike tozali na nzambe na kimi yaka na kombo ya yesu Bonjour. Bonjour. Tout le monde est à l'aéroport. Bon, j'ai besoin encore à mère. Mère, elle s'est coupée. Il est besoin encore. Il est déjà mort. On a le bon épisode. Il y a eu son mère qui n'est pas là. On a la maman na ngai. Maman pour maman so maman pour na ba blessing na mutema na linga osaka. Donc maman tout no tina uta lo ba mingi ezate. Ratuna. Maman mais dis ça passer. Ma filo. Ma filo. Ma filo. Ma filo papa. Maman la bise. Maman sociale. Maman conseiller. Maman. Maman mais dis ça passer. Maman mais ça passer. Ma filo. Maman.
Mama! Eh, mama! Mama! Maman, peut-être qu'ils sont passés à l'ibota. Maman, peut-être bana. Maman, qui s'est dit qu'ils sont été. Ils sont passés à terre de monter la vicuna. Eh, Mandeli, eh, pas les bons conseils. Pesi mama, mama bane bele mama, mama donfele mama, mama, mama bele bele kotela mama, eh mama mama sola la bala yoso, mama sarai moni bido mama. Eh mama, tu mets ta maman ça la canne à prototer. Maman peut ça passer ma casse. Maman peut ça passer ma casse. Maman peut ça passer ma casse. Mama. Chauffeur. Maman, comme une réalité.
ande kokoma biro mpona mort biro eza oyo kozwa biso bango ne plepe nini ani bapromivaka bena mpona mort Jean Raymond kende na morgue tika bango yo ozongi na voiture awa tika bango na morgue oyawa Zambalola, Nzambe, bafilote Nzambe, Zambalola. Ah, bafilo. awa mpona nango baza na biro kuna ye batikini awa bea stokara bakoti na biro C'est bon. Ok, bonsoir. Nous sommes déjà arrivés à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire. Bientôt là, le corps sera déjà à l'intérieur, si ça va mal. Merci. Personnel, maman, c'est tout. Personnel. Courage surtout la famille. Surtout courage la famille. Na papa mokoko courage belé botama mabele tozora mabele c'est ça cible mortel famille mokoko tout courage c'est tout merci Apa sama malu babak ça non ah mais un peu malade kimia ensuite bon mais un peu malade ça biso ma cache d'autres tika biso ma cache zo bien nzam da pesa nzam mtazora mais toujours fort merci Voilà. Danger ici. Koko mama le bezali. Mali le bezali. Mali le bezali papa. Soka pasi vraiment de ma fille ah c'est ma fille là quoi leki na ngai c'est mec te mileki na ngai penda ya mwasi ma wami pende pesa pasi na kata motema c'est so pasi na motema ma pasi c'est mec qui a filoté pour c'est pas filoté vraiment qui c'est mec te leki na ngai tumesema makasi tukumaka na leki kwa mimi bezate na sikuika wana ici. Moi le bezali. Ah. Pasi mingi tusepeka lowa mama ye. Tuko ebandi tuko msango na suka. Na stopesi na nzambe ya oloba mingi ezate pasi mingi na motema. Ya oloba mingi ate pasi mingi na motema. Son âme repose en paix. Koko le bini. Que son âme repose en paix. Merci. Ah maman le bezali. Ma fille je suis passé. Tu as la souci dans mon thème. Après c'est la maman peut porter quoi. Na okuté. Ok, bonsoir. Bonsoir. Moi le bezali mako pona le bezali parce que les wana yepesinga pasi makasi trop. C'est ma petite sœur.
vraiment naza na mpasi makasi naza na moyen mpenza koloba te molimo na ye mpema na esili na kimia. Bonsoir papa. Bonsoir. Moi le bezali pour la maman. Oui, je suis venu plaider notre tante, Bénémire. C'est le chemin de tout le monde. Il n'y a pas un grand mot à dire que je souhaite que son âme repose à paix. Que Dieu sait, c'est notre vie, le commencement et tout. On n'a rien à dire. Que Dieu soit loué. Merci. Bonsoir maman. Moi le bezali pour la maman. Na okora kukoloba te pour la maman fille. Bon, biso toza vraiment na famille te mais bolingo o tozalaka na bango tokoma famille tozwake vraiment maman surtout na ntango namonaka bengaka ngai koloba Judith pesanga numéro ya grand frère na bino naokende mboma naokomela kule la flat nataka eta moke tosolela maafilame aosianga numéro ya grand frère naopesa ye nata moke naoka maafilame nakufi esanga pasteur ya na movenda avakoma mpona bakakoma mpona biso donc tozoki mama doza mama oyo abana ebele mama oyo abana ebele oyo alingaki libota na ye mama oyo azali kosangisa libota na ye donc lelo atiki biso na biso bana quartier. Nous avons besoin de coup, mon a épée ma na kimia. Merci. Donc bonsoir. Moi il va pour la maman. Docteur, on a le bâti, bon, il n'y a pas parlé parce qu'on a perdu notre maman filée là. Je sais pas quoi dire là. Quand je parle comme ça, on le voit qu'à loin, on lui là. Vraiment, merci. Même pas tout à automatique, on va en jouer à tes ce soit l'idée. Maman Mbote. Oui. Moi le bago c'est la pour la maman. Papa. Et ça passe tout donc message moko et surprendre biso. Pour bani. Akinde kape ma boboto. Maman Mbote. Mbote. Moi le bezali pour la maman fille. On le bezate hein. Donc ils ont déjà l'absolu tout. Donc et là pour ta regretter ya kokamo ya tala 40 Oza famille to moi la quartier nazali lokola sima mobali yaza kwa semeki na biso fila biso ito na biso mobali ya Ferdinand Mokoko donc aza semeki na biso mama bana na biso nzamba za komona na pena kinya. Merci. Maman Mbote. Mbote papa. Moi le bezali pour na maman tiki biso. Le beko zanga te eza pasi pe mawa mais to ça ni les anzela na biso nyonso aza mama mwasi oyo tozalaki na ye bien biso oza kwa basemeki na ye biso tovandi na njili na witi na famille ya mokoko oyo ya njili biso oza wana na witi na mongolwala na mama makule biso oza kwa baleki na ye vraiment ayebi kokola na biso mafila ayebi mobali nepa ayebi ti toza biso so toye seke ya solo mabolingo ezalaki tovanda na ye bien toki na problème te yango moni toza awa na morgue awa donc toza ma famille vraiment eza libota mpenza. Merci. Maman Mbote. Moi le bezali pour la maman. Moi le bezali papa pour talaka. Azaki maman boboto donc depuis na bande semeki na biso mesana kana ye na ndenge patika biso ke na ye poto misoko ye en tout cas na komona na biso te on pesi pas liwa na ye na ndenge ume na malade ayo kokufa to ki saona ndenge pesi biso singo te on moni mo to tika ye zate to ko suksane mati na mort ke beto kozela tim ko loko bima to za na ye biso to vani anji famille na mukoko Merci. Merci. Papa Mbote. Moi le bezali pour la maman. Moi le bezali ata moi un mot de
parce que maman Philo azalaki mama oyo akolonga abokoli biso na mboka oyo tozalaka na Londres. Tozali na ye temps mingi dele abokoli na koko na ye, donc naza na maloba te parce que naza émotionné. Merci. Papa Mbote. Oui, bon, Mbote, lokolo lobi nanga Mbote. Moi liloba ezali mpona mama Philo. Moi liloba ezala. Ekozanga te koko. Yo bengi nga papa mais yo za koko mpa na ngai. Liloba ekozanga te. Mama Philo, ba réalité eza ebele. Ya mingi mpenza ya koloba mpenza eza te mpo tokende molai epa na nga za bokilo na nga bokilo tozalaki na ye tovandaka na ye tosali ebele alors ebele donc baréalité mosusu moya ya koloba ngo boye eza te wana eza masolo oyo ya kati na kati na libota. D'ailleurs nga nde mundu nakendeki mpo nakende mwa matata nga nde mundu nakendeki kuti kozwa ye ntina ngiringiri na movenda mpo tozonga ndako. Donc mpasi eza ya mingi ya koloba mpenza eza te moke nkolo asali oyo ye asali mokano na ya Nzambe esalema. Merci. Merci beaucoup. Papa Mbote. Moi liloba ekozala mpona mama Philo. mingi oloba eza te, alors tozaka toujours na mpasi na motema kotala situation ekomeli biso ezosala biso vraimen mpasi na motema. Molimo ya koko epema vraimen na kimia. Nzambe abatela. Merci. Merci. Mbote. Mbote. Moi liloba mpona mama te biso. Mama na biso banda tobotami bomwana tobali na mama atikala kabola o mwana ya ndeko mwana ndante ye mwana to aza mwana mama pena sika keye Nzambe asunga ye Nzambe apesi kimia loko oyo eza mawa epasi na motema na biso. Mama na biso atikali kokabola biso te ye mwana tuipa na eza mwana akabolaka te. Ozala mwana nani pana ye oza mwana sino tozali kaka mama esika akendema na kimia. Merci. Apesi makimia susi makasi. Merci. Mama Mbote. Moi liloba ekozala liloba ekozanga te papa oyo alali lelo tokozwa na aéroport toye kotika sikoyo na morgue ya cinquantenaire azali semeki na ngai mais atikala semeki na ngai te akoma ndeko na biso ya mwasi tokotisa ye na famille na biso mpenza mokoko yango wana Nzambe apesaki Nzambe ye moko azwi topesika Nzambe lokumu. Merci. Merci. Mama Mbote. Moi liloba ekozala mpona mama. Liloba ezaka ya pasi mama tiki biso eza nzela na biso nyonso topesika Nzambe merci akende opema na kimia. Merci. Mama Mbote. Mbote papa. Moi liloba ekozala mpona mama. Mama tiki biso toza na pasi biso toza basemeki ya Charlie toye koaccompagne corps ya mama
apema na kimia nzela biso nyonso lokumu nyonso ezongela nzambe. Merci. Donga pambana. Sega mesha mabakuta Mali le bechali. Mali le bechali. Olobi? Mali le bechali. Malo beja su. Ndeko? Mama, ah mama, pote mama, si mama, ah 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 ah,
Mais il fallait que la mon papier. Allez, abaisse-moi. Masala wanusu anaenda. Kama masala tasusu